Bon, on a eu une histoire ya Nimérode. C'est pour que moi kelele va comprendre di ba les amwa pembeni. Donc moi kelele wana ko sepela va comprendre vraiment. Voilà. Histoire numéro des andenge nini. Kati ya mukanda baloba boye. Ba koma yango na Genèse. Genèse 11 verset 1 à 8. Ba koma yango mukuse wana. Donc esuka wana. Ndenge bango baloba. Que Nimérode aza l'homme plus puissant du monde. Ndenge baloba et puis balobi lisusu ke azalaka chasseur ya Nzambe. Mais tant que azalaka chasseur ya Nzambe, ba expliquer kate bakambu mususu. Basuka wana après ba yekoloba ke nakala mokili ezalaka développer te. J'espère que vous l'entendez bien. Nakala mokili ezalaka développer te. Après yen Nimérode bakomi kotonga bazwi ide ba matalikolo bakende komona Nzambe nde bakomi kotonga ma ba briki batonga ba briki batonga ndako esala tilikolo po baki komona Nzambe nde Nzambe yoka kikanda ayaki apanzi bango donc esuka ka wana. Alors ngasko na yela bino makambo solo oyo kutu na bango bayebaka te mais siko biso tozalaka nango yango na esaka bino bandeko nanga botiaka tembe nanu te fo boyokaka ba réalité auto zo la bino ona oye la bino biso suki libanda te ba vérité o ba na oye la bino bo considérer kango po ezaka pamba boité vous comprendre ezaka pamba boité donc bo considérer kango penza bande onanga salut la famille na bino na bambote salut la famille j'espère que vous allez bien j'espère que moi des jours bomoni moi quotité donc moi makambu mususpe ezosenga na sala mo mpandi mais na zapo na bino na koyela bino ba histoire ya vrai rien que la vérité miso kimbangu Nzambe rien que la vérité boza la décité en tout cas bo poussa pena ba kisi bo vanda boya to solola toza na histoire ya Nimérode donc c'est ça on a yela bino vrai li solo nango vrai li solo nango eza ndenge ni na tango ya kala mokili kande na esaka bino ebanda na mbanza ko sikoyo bango nyonso Nimérode bazalaka kuna bazalaka esika msute kuna et puis kuna tango balobi ke baloba langue oyo banda oloba te na histoire oyo bakoma kuna na mukanda bayuda balobi langue oyo bango babanda koloba te babeka ke bango nyonso banda oloba langue moko mais langue oyo bango banda koloba balobaki yango te soki bolingi bokota botanga pour comprendre sujet o ngana yeli bino sikoyo ngana yeli bino vrai bazalaka na mbanza kongo sika mokile bandela bazalaki kuna sikoyo ndenge bango balobaka ke azalaka chasseur ya banyama te ndenge bato bakanisaka azalaka chasseur ya milimo azalaki chasseur ya milimo ya bato pour asalela yango science moko très développée ya magie bomoni science eza ya Nzambe mais mokili nde ebebisa yango ekomisa yango na ba magie mais science ndeko nanga eza vraiment ya Nzambe na tango akala bakoko na biso akina nguya pouvoir ya makasi mais eyaki kobeba tangu satan akotelaki yango abebisi yango kindoki ezalaka mais ezalaki ya kolia bato te koboma te mais ekoma ya koboma po ebeba babebisa yango kindoki babebisa yango ekoma ya kolia bato ya koboma bato yango wana ye azalaka chasseur ya milimo ya bato po amatisa niveau ya nini a développer science na ye na ndenge ya magie nde na yebisi bino donc c'est ça. Et puis na tango akala bazalaki déjà na pouvoir pe déjà makasi na babiloko na bakisaka na ndenge ya mabe amatisaki ba niveau na ndenge lisusu ya mabe bomoni sujet on ayelaki bino ke bandundu bamataka likolo na sanza bakutanaka na papa de ngenda makambo na de ebanda déjà epa ya Nimérode biso Nimérode kombo na ya solo eza Nimi Kongo
Congo wana donc ni mi chasseur na ki Congo eza Congo. Comprendre bo comprendre nga na ki Congo eza Congo. Donc yende nga za wana ka kuna azalaka déjà très avancé ya makasi. Donc idée wana ezalaka eute pa na ye na ndenge ya kotonga te bango nde balobaki ke atongaki ba brique po ba matisa batonga ndako moko mulai e matati likolo te ezalaki bongo te ezalaki boye bazalaki na ndenge ya science bazosala na ndenge ya science na ndenge ya bazalaki déjà na vaisseau spatial pardon yango nde bazalaki nango pona baza déjà idée ndenge nini bakomatela na sanza bakende komona tata esika azalaka babandaki nde ko préparer yango bongo mais ndenge teke batonga o monde ezaka civilisé te na kala mokili ezaka civilisé te bango nde babandaki kotonga non ezalaka nango civilisé déjà depuis bakoko nso azalaka na civilisation ya makasi bakoko na biso sikoyo bango bazalaki na idée wana déjà préparation na ndenge ya science ezalaki na ndenge te ya baboki wana yango monaka ke ti lelo na ndenge pe continuaka epa ya bandeko wana na nini na ya bandundu na nini nde bamataka penza bamata bakutana pa de ngende ata boboyi yango mais ça histoire vraie bamata sikona ntango kala Nzambe azaki na besoin bapanzana na mokili babotana po Nzambe azaki pena na mokili epanzana ekoma munene babotana bapanzana na mokili me bango bazaki na idée ya kopanzana te bazaka esika moko me bazana posa nde bamata likolo bakende komona Nzambe esika azalaka yango banzambe bayokaka kanda bakitaka bayeba panzi bango ndenge na balangue oyo kotwa mo ba langue susu okoto mo ba la place epanzanela na Congo dia tuku amboka mususu te ebandeli ya mokili place epanzanela balangue nde yango wana oka o alobi langue mususu ba se comprendre de susu te esika bapanzanelaka il faut boyebaka pe ke même balangue o bandundu balobaka euta katina euta pa na biso soko tali portugais so landi so yebi français ozo ba mutalo ba portugais oyoka mo ba mo do ezala mo kokokana ozo même na ba nini anglais so anglais ezala ba mo mususu olanda o balolongo na kikongo même na ba langue na bango banani kuna ba yuda eutaka epa na biso ebimelande epa na biso mais oyo ya liboso Nzambe asalaka tango bango bandako vivre kuna bandako lo balangue mususu ya pa Kikongo bazalaki ya koyoka na bango nyonso ndolo bakaka Kikongo bango nyonso nde bazalaka tango tata Nzambe do banzambe Nzambe moko ta kitame banzambe bakitaka ale bapanzi bango nde bomonaka ke mboka wana lelo donc ezaka na puissance ya makasi ya mboka na bozomona ezaka na puissance mais Nzamba balola na mokili abalola na mabele donc yango mona ke patience mususu ekende na ba pays mususu ekende ko développer bamboka mususu développer mais koto esika makambo ebandelaka développer te pona nini pona ba makambo yango moni continuaka shumuna wa mindele basalaka nini ba ebanani bandundu batakuna bamataka likolo même histoire yango mais siko toka mamuki déjà panzanaki tata pena lingaki bakoma po basanti ba comprendre qui yeye bakoma bamona penza yango bakoma ka bamoni poso o bango ba négligeaka histoire likambo ya solo bango bakobimisa yango te bakobomba ko eza secret na bango mais so zaki yemo ko mubakuta pena ke ndundu likolo nde panzana mokili mobimba mais faut bo comprendre mais bino bolingi ko eba vérité na bino te pas ndeka yango wana histoire ngana ela bino yango bande ko na ngai merci bo continuer ko landanga bo ko sepela bo s'abonner vraiment